Mbote mbote na balandi nyonso ya magasi tokomi wapi. Lelo na yambeli bino mwana mboka. Maître Blanchard oboyebi très bien. Aza mwana kisasa. Oyo aza kuya te. Aza politicien kalamuki na tongo abimika boite. Azaki toujours disciple ya Fumupa. Ça dit mwana mboka muzitu. Yango na préféré to beta na ye masolo. Ba question ekozala yanga. Ba réponse ekozala yayi. Mbote mwana mboka Blanchard. Mbote ndeko Fofana na sepeli esengolisi sukokutana na micro ya tokomi wapi po ete to kabola mwa masolo ebele ezali na mboka. Ndenge nini lamuka? Non, d'abord na pesi mwana mboka Ntambwe Mbote mosala malamu na Assemblée nationale epai wapi ya lekaki député. Et pour na kozonga na motuna ya lamuka, non, je crois que lamuka ezali ko se porter très bien. Lamuka ezali na kimia ba leader nyonso tunenge boyebi. Bazali kokoba bitumba o ya résistance parce que boyebi solo était tokende ki maponami na le 30 décembre 2018 to était to même alternance na mboka mais le peuple congolais a constaté était alternance o to lukaki nano ekoti na mboka te, d'où la nécessité ya ko bunda ko koba résistance pour être pouvoir ya peuple ezonga epai na ye pamba tende ko Fofana oyebi était Tango Tolobakana mwana mboka Martin Fayulu, le président légitime, était bitumba ya résistance pacifique, ya vérité, ya urne, ezali bitumba. Ya yé Martin Fayulu te, ezali bitumba na ngai Blanchard Mongomba te, mais ezali bitumba ya peuple. Ponanine parce que l'obin de Kofofana, okoki comme candidat président de la République. Mais ce qui va ponio peuple a poni yonde motos à la présidence. Ceux qui va voter au mingi yeba été yo koleka présidente. Ba ko investir yote. Ba ko investir moto o yo gagner. Pona nini système na mboka na biso ekomi ya qui perd gagne. Moto a poli yende balobi alongi. Moto alongi balobi yende a poli. Yango wana biso bitumba tozali ko sala na mwana mboka Martin Fayulu na ba leader nyo surtout ya coalition plateforme politique la muka ezali justement ya ko zongi c'est la peuple pour restituer peuple pour kondinaye ko zongi c'est la peuple pouvoir na po ete peuple ayebaka na pour sepela kana ba choix oyo azali ko sala au lieu que ba imposaka ye ba choix oyo de fois ezozalaka déterminé na volonté na été peuple. Donc voilà na mon pousse na koloba ete plateforme politique la muka ezali ko se porter malade. Plateforme la muka to yebeza ki plateforme qui une élection bo sangani ba leader mwana mboka Muzitu, mwana mboka Jacques Mbemba, mwana mboka Mwisa Nyamwisi, mwana mboka Moïse, mwana mboka Soda du peuple Martin Fayulu Madidi. Sorti na bino la kisangani, ezalaki ndenge nini? Ndeko Fofana ozali moto ya sikate na bitumba o ya opposition. Oyebi tango tozalaki na mokongo ya Nkoba, hein, o tozali ko benga B50 papa Etienne Tshisekedi oyo molimo na ye epe mana kimia epai wapi azali tozalaki na o tozali ko benga rassemblement. Na kati na rassemblement papa Etienne azalaki na IDPS oyo ya solo. Ezali IDPS UNC PPRD oyo komi le loté. IDPS Kabundi, IDPS Chibala, eza yango te. Wana ezalaki IDPS oyo ya solo oyo ebundisa ebunda bitumba ya démocratisation ya mboka oyo. Tozalaki na ba parti lokola ya bandeko Franck Diongo uti kotanga tozalaki na ba parti ebele oyo ezalaki wana pona kosala ete ndeko Kabila a renoncé na troisième mandat oyo na ebonga na yo oyo yamba bandeko mususu wana kotanga bakombo na bango te pona publicité oyo bayaki ko démontrer biso ete constitution mobeko likonzi na biso ezalaki kopesa Kabila possibilité ya kokende na troisième mandat. Pourtant ezalaki lokuta lelo oyo batalisi mokili na mokili emoni solo ete mayele na bango ezali mayele oyo ezalaka au service ya mabe. Na koloba na exemple wana ete lelo plateforme politique la muka ekoki kopekisa leader moko te ayeba na ko faire fonctionner parti politique nae to regroupement politique nae en toute indépendance ndenge abandi ko sala yango mais tout en restant na logique oyo bango ba leader ba souscrivaki le 27 avril na Bruxelles na convention o ba signaki pona ko koba bitumba ya résistance bitumba ya vérité des urnes. Donc je crois que lelo oyo soki otali le lenge makambo ezali ko tambola outi ko évoquer mobembo oyo to salaki na mwana mboka le président légitime na Kisangani moni to zalaki mwana mboka Adolphe Muzito oyo azali président ya parti politique Nouvel Élan azali autorité morale ya Nouvel Élan
tozalaki na mama Bazaïba oya MLC a représentant qui plutôt Igoué Jean-Pierre Bemba na kombo ya MLC pe tozalaki na yemo le commandant du peuple oya zali président ya décidé. Je crois que ce que tali ambiance le lenge makambo ezali ko salema okomona été nungu ezalité tozali na kati na plateforme politique pour na ba objectif bien précis le lenge ezali défini na kati na convention oyo ezali ko organiser plateforme politique la muka, mais chaque leader azali pe na lingomba politique na ye oyo ko travailler na ba objectif na yango, mais ba objectif ya parti politique ya chaque leader et ko ki ko enfreindre ninga balobana na le poto de ba objectif oyo tozali ko poursuivre na kati ya na cadre ya plateforme politique la muka. Donc ici kawana nungu ya ko sala ezalité pambate soki otali lelo ndenge nazaki koloba plateforme politique la muka et komi o tozali ko benga outil ya combat et comme outil ya peuple congolais liloba ya peuple yango nde sengeli to considérer totosa, mais Kabila nananga bango lokola ba tosaka peuple te ba sali oyo bakanaki ko sala, mais biso lokola peuple apesa ki ba leader o bazali na lamuka mission. Malheureusement tozali komona ba tendance ya ba susu ezali ko kende lokola na bon, mais j'espère que bazali bato ya bwani ya bango nyonso ba ko se ressaisir ba ko kota na je ya bandeko o ba kendeki na cacheté. Donc ezali parenthèse o tokangi pona otali ça été toyebi lolenge makambo wana nyonso tout et se préparaki suka na yango accord ya Kingakati. Oui, bien accord ya Kingakati lolenge ezali ko buka mibeko fula Kabila makasi Kabila la susu amota ba cheval na yeba ngombe babilanga mais bino bozana na kombo na ezali bobele se bosembo. Oui, pour ni ezali bosembo ezali ke biso moto tozo fula ete ndeko Tshisekedi moto azo fula ba uti ko nommer premier ministre ta premier ministre oyo ngai avana koma na premier ministre ngai koma mais na lingi na tali c'est okaka accord ya Kingakati lolenge ezali ko buka mibeko ya mboka yo si omona ordonnance o ezali un acte oyo ezali ya république, un acte administratif o ezali ko engager république bakende ko tia kombo ya ndeko Kabila na kati oyo azali na sénateur, il n'a rien à voir na ba fonction il peut perdre président non ndeko mibeko etambola kabongo te omoni accord ya Kingakati ezali o babengaka na lopoto un fait privé, ezali un accord sous sein privé et salami entre Kabila na Tshisekedi et tali peuple congolais te. Mais moi Mboka Martin Fayulu na ba leader ya coalition la muka bakukanga maboko te toko tellement toko bunda pona ko zongisa état de droit au papa Etienne Tshisekedi a lota yango uta bo mwana na epe akufi amoni yango ekokisami te biso parce que oyebi ete okoki kozala mwana ya Fofana biologique oboti mwana na yo mais azana makila na yo te. Oui, même moto mosusu oboti ete mwana mosusu oboti ete mais akoti na bitumba na yo oyo moko kutu okamwaka ezali tout esali magano. Voilà, donc ezali bitumba oyo Martin Fayulu na ba leader ya lamuka bazali kokoba na yango. Bref, pona kosilisa na mutuna ndenge otunaki coalition lamuka ezali nama ezali malamu ezali na kimia omoni ndenge tokendeki na Kisangani omoni ndenge tozali kokoba misala na biso awa na terrain tozali très serein tozali très déterminé pour na kosala échec na plan nyonso tout oyo et kozala contre peuple congolais plan nyonso tout oyo ya balkanisation parce que obi ke même ba sujet mosusu tozali kofungola yango malamu te balingi peuple congolais akende liboso te balingi peuple congolais azala na souveraineté o balobaka na lingala bon somi na été balingi peuple congolais bazoba e kaka peuple congolais atika la peuple o azali ko koba na misère mais biso to lobby peuple lokola sia lamuki peuple lokola sia comprendre nyonso wana tozana tina ba kombo ya ba leader pe lisusu te ba leader na biso bazali parce que tozo pesa bango confiance to tche bango liboso mais en réalité eza bitumba oyo bango moto bazo bunda te eza bitumba nde peuple azo bunda mais peuple atie bango liboso kaka pona bafongola nzela mais oya kolemba peuple akolekise mopandi peuple avancé pona otali ça été on est déterminé ya kosala été to bimisa mboka na biso na kati na complot oyo ezali kosala mapo ete ezala liquidé. Donc voilà le lenge na okiko yanola na motuna na yo ndeko Fofana Maître Blanchard na ba leader ya lamuka retour ya Moïse Katumbi Maître Blanchard à Kolobanini peut à travers Félix Tshisekedi nde Moïse a eu passeport à Zongi kolaka Moïse a eu les 20 puis Moïse a quitté
Maître Blanchard akoloba nini malobese pana. Il y a Liboso, Nazali Kopesa, bon retour dans le coordonnateur. Il y a plateforme politique Lamuka, moi Namboka Moïse Katumbi Chapwe. Boye Imalamu, Tozali Kozela a organisé Misala Nenge parce que Azali n'a 3 mois déjà, outil que consommer moins Liboso. Atikal n'a 2 mois, Tozali Kotalaye, Asala Misala. Donc bon retour le président Moïse Katumbi Chapwe. Mais pour la kokota na bozindo ya motuna na yo non ndeko ya Liboso na lingina rectifier tona bongisa été Moïse Katumbi atako tozoka bandeko basusu bazol bazongi ndenge yo po utiko lo bazongi pona grâce ya Félix Tshisekedi non ye muta PC passeport non ndeko parce que avec Kabila ba traité italien oui est-ce que na pese ce exemple moko par rapport ya ba nationalité ba est-ce que oyebi mwana mboka oyo mukolo ako parti politique o ako ba longola ki ba invalida ki candidature na na députation nationale awa na lukunga po ete baloba ki etazala ki na nationalité peu douteuse mais akei na mai ndombe awa na national na députation nationale a postulé te po baloba za étranger akei na mai ndombe na sénatorial na ba élection ya Sénat bandimi candidature na lokola numéro d'abord ndeni omoni na qualité wana te na pesi yo ndakisa wana pona kotalisa ete bozoba izali na mboka pe ba bazali ko tout atolo ete Katumbi azongi pona boye Katumbi azongi pona boye ba maniola bazala bato peuple asia fongoli miso bobengi mwana mboka wana kombo na e Patrick Bolonia étranger awa na députation nationale akei na mai ndombe bondimi e candidat sénateur ya muta mai ndombe mais tu éviter nazo constater que candidat spembe akoki ko tolérer beti pe poza muta bandundu non ngai bandundu tenga nazali congolais mosutenaka leader ya bandundu fumupa non omoni ndeko esengeli tobongisa esika wana ngai nazali congolais nazali kosoutenir leader congolais maza na province na ye soki totali province ya kokabula te wana ezali libota na ye ezali makambo civil na ye nga relation ya ngai na ndeko Adolphe Muzito Fumumpa na mwana mboka Martin Fayulu Madidi ba leader nyonso tu ya Lamuka Jean-Pierre Bemba Gombo mabota na bango ba origine na bango etali ngai te mais biso na Lamuka toyebi o tozoluka pe tokozwa yango yango wana na zongi na question o lobaki ndeko Moïse Katumbi non biso tozali au kende na principe moko oyo mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na ba leader nyonso tu ya coalition Lamuka ba souscrivaki ba signaki na convention mobeko oyo ezali ko organiser fonctionnement ya Lamuka na Bruxelles le 27 avril 2019 bayokana ki ete bako bunda bitumba ko résistance po ete to retrouver vérité ya choix ya ba électeur oyo a exprimé qui n'a pas urne mokolo le 30 décembre 2018 nakati na charte nakati na convention na balobeli makambo ya opposition républicaine te yango wana biso toyebi ete mwana mboka Moïse Katumbi ndenge azongi awa akokoba na sens ya bitumba oyo ye andimaki ko signer ko tia mokolo to na ye na Bruxelles po ete to retrouver vérité à peuple congolais yami balé na koti lisusu kaka na kati na ensemble pona kotalisa ete bandeko oyo bazali tout autour ya mwana mboka Moïse Katumbi balingi ko tungisa molimo na ye moke no batika mwana mboka asala mosala na ye na kimia pamba te soki otali na kati na ensemble wana ba tendance ezali ebele ezali na tendance lokola ya ndeko na papa na biso oyo alobaka bilulu webi papa oyo abengaka bakasayen bilulu elingi koloba ba insecte abenga bakasayen ba insecte na kati na katanga misama mboka lelo non mais bilili ezali ozali mopanzi sango ya monene oyebi ete moto abenga bakasayen moto azobenga moto bilulu insecte papa na biso wana kingo alobi ete ye abataki campagne pour Martin Fayulu mais lelo alobi azana opposition te ya zali nde na pouvoir donc ya a considérer qu'azali na cash abia la muka kala tozali na tendance ya bato oyo da bango kutu d'ailleurs ba bataille même pas campagne pour na Lamuka ba délice sanga bien que bazoli na to tia bango kaka ka ono tozana la Lamuka te mais bozala pe na Lamuka te parce que bo bataille jamais campagne pour na mona mboka Martin Fayulu bo bataki campagne pour na Tshisekedi. Troisième tendance oyo ya président Moïse Katumbi Chapwe moko to yoki alobi que non et c'est tout ça la opposition républicaine pourtant la charte a signé qui na Bruxelles et le bel membre opposition républicaine mais ezali non nazotali sakaka que pena nzungu to mona nzungu ezali boye nakati nzungu ezali était le président
le coordonnateur Yalamuka pendant 3 mois oyo Moïse Katumbi Chapwe ayebi été a signé ki mokanda oyo et lobel mambo opposition républicaine té et lobel de mambo ya résistance pacifique pour retrouver vérité à peuple congolais ou exprimer ki na ba urne oyo nanga na Kabila ba yibi ba pesi pa ya mona mboka Tshisekedi. Mais na kati na charte ba lobel mambo opposition républicaine té. Pourtant Moïse Katumbi ayebi été ceux qui a kei na nzela wana eza lokola a abandonné les peuples. Pamba te to lobi été bitumba ya la muka eza su ya ba leader té ezande ya peuple. Mais na yebi été le président Moïse Katumbi Chapwe le coordonnateur azali moto ya Bwania, moto ya Mayele a ko comprendre été bato wana tout autour na ye batata wana nyonso tout bazo lukande misolo. Bazo lukande misolo ndeko. Yango wana lokola bamoni ete ndeko Félix omoni na kotanga kombo ya mususu melelo te mokolo mususu na kotanga kombo na ye ya yaki awa alobi no la muka bitumba vérité te bandeko batika na posa na koya kotanga yango mais naloba kaka makambo alobi alobaki ate bitumba vérité des yeux ne sili fayulu atika na ye tout ça pourtant na kati na la muka azalaki ata na titre te ngai o naza koloba nazaki coordonnateur ya la muka na Équateur. Nakende ko battre campagne Martin Fayulu na Équateur, l'Équateur ou na province Équateur. Mais yende ko na azala ta na province na ata na fonction mon côté. Mais lelo oyo peuple alingaka bato ya boité. Ozali chauve-souris. Donc il faut otika la constante na lutte pour peuple à reconnaître yo, peuple à pesa yo pe valeur à yebako canaliser ko la ki sa yo nzele sengeli yo la. Donc nakozonga na mukuse pona ngoloba ete na kati na lamuka kimia ezali tokoba mais na lingina so parenthèse muke parce que na introduction na oka lo baki mambo ande ko mende biso tozali c'est vrai ngai o na yebinde ko mende na elongite na mona ke na TV lokola ministre ya information tango azalaki asali peuple congolais mabe mingi à soutenir ba violation ba droits de l'homme mingi mais seulement biso lokola tout ça ba républicain tout ça bato o tout ça ba descendant ya papa Etienne Tshisekedi ba descendant ya bato lokola ba père fondateur ba Lumumba bato ba bunda pour intérêt ya mboka biso tout ala na intérêt ya mboka na lobby était je ne suis pas d'accord na maeba saline de komende na so soutenir yete makambo asala biso eleki mabe mingi donc nga naza moto esengeli totele melande komende mais pour na intérêt ya mboka pour na respect ya mibeko oyo basali na ndeko mende na okiko ndima yango te parce que lobi ba osala yango epai na ndeko tango basala mona mboka Frank Diom ndeko mende abetaka maboko asepela tango basali Diom Mindonga ndeko mende abetaki maboko tango basali Modansemi ndeko mende aleka pona lobaki don ezali la police asali musala na ye amoni lelo yo asana pouvoir te ebalukeli mais biso lokola toza ba républicain toza ba toto saka mibeko tolobi ete esengeli bakende na ye na brutalité te soni no kosenga pona diamant wana non esengeli justice et salama en tout en respectant mibeko ya mboka soki balingi ba interpeller ndeko mende ba brutaliser ete parce que eloko tozo boya mende tango azalaki ministre yazaki osepela na mais lelo tango ekomeli aleli bato bakomi ko bundela ezali susu kaka biso bato ya nyokola biso tozali ko lobela parce que tolingi longi na ete pour passer na ele kaki malamu te alors que ezaki mabe mingi mais tozo lobela parce que tolingi principe mi bekonde s'appliquer na mboka un député national ndenge ndeko Eliezer azali wana jamais okoki kotinda soda quel que soit mabe na eba ko brutaliser na lolengi wana non il faut saisir bureau et assemblée nationale à moins que ezal na cas ya flagrance. Or, makambo ya diamant na ezaki flagrante. Donc je crois que esengeli to mibeko balobaka mibeko ezalaka impersonnel. Mibeko basalaka yango pona ba catégorie ya bato moko te. Mibeko ezali pona moto nyonso tout na société. Ezala moto ozobenga eshege. Ezala moto ozobenga moto aliboma azana ba même droit na yo soi-disant président, soi-disant ministre, soi-disant. Donc ndeko mende ateami yango wana tozotalisa que biso tozo soutenir po ete mbala ya ciment yepe ate ya bato mosusu ba olinga babunga lolenge ya zaki ko bunga mais tala lelo yo mende ndenge aleli omona ki ndeko mende azolela aleli ngai bosali ngai po aleli na mai na miso mais biso bato ya nyokolaki tozoyokela ye mawa to bino fo mibeko ezala appliquer donc voilà biso toza ba républicain tokolinga jamais injustice ezala na mboka tokolinga jamais batamwisa mboka na lolenge ya mabe. Maître Blachard, nomination à Premier ministre. Batoba Ozela, promotion à Evariste Bouchab. Mon mboka, Arimo Vasatani, promotion à Bangwana, Bati Lukwebo. Babimisi Kombo Mobo, génération même, 5e génération, même pas. Est-ce que vous avez une idée à Premier ministre?
Merci Ndeko. D'abord, comme le Premier ministre en a été, Balobia Azali professeur à l'université, c'est bien. Constat est que il y a Liboso, constat Liboso est que Bazali Kaka Bao Bazana Nzungu ya Kabila. Ata ce que Zalaki Mende. Comment la famille politique n'a pas baboyé? Non, mais à mutu a perdre. Ata famille politique so baboy kuni Zali Makamboya. Autorité morale, et allez m'envoyer roi ya Kingakati. Ya moto a décidé akati. Tant on a décidé qui Tshisekedi akota afandisi. Tant on a décidé Mabunda akota afandisi. Tant on a décidé Kabunda akota, Kabunda comme ko boma IDPS. Au monde Kabunda so boma IDPS. On est allé le roi ya Kingakati. Les lois on a décidé ndeko wana Ilunga akota. Ata yo tomboki roi ya Kingakati a décidé. Mais le plus important, peuple congolais landanga malamu eloko na lingina lo ba. Biso na la muka soki tozalaki koluka oyeba mboka etambola na lolenge ya malamu c'était pas pour na bilongi ya bateau. Tozo constater plutôt que boche premier ministre tout le monde était aillé pour na servir à intérêt à Kabila pour na ba entreprise na ye pour na ba minerai au union soto azali ko soit contre la volonté à peuple congolais. Biso tozali ko nyo kwa maawa peuple azako nyo kwa maa tuza ko zanga ta 100 francs ko somba ba aspirine ya somba ba kisi ya mike. Mais ndeko Kabila tala ba entreprise ya yena bana na ye ezate na mboka o ya ye moko même pas esika ndeko na ye mususu abimi gouverneur ba hôpitaux ezate yango wana biso to lobi boy baza soi-disant na coalition FCC Cash IDPS UNC PPRD nyo soto lingi wana mais na mibeko ya mboka esengaka ete soki bosali coalition ya liboso bo constater te besoin de coalition ya mibale botali programme commun le programme ya gouvernement nini boko appliquer pour ete mboka ekende liboso lelo ba nommé premier ministre ako appliquer programme nini ndeko Tshisekedi a battre campagne awa a lobby 96 milliards de dollars pendant 10 ans wana budget na ye ce que 96 milliards divisé en mbula zomi et couper ça 8 milliards de dollars par an. Bandeko ya FCC Chibala liboso te alongwa akende ko déposer programme na ye ezalaki plus ou moins 5 milliards par an. Mon était beau questionner c'est ça l'ami. Ndeko Kamere yé pas bataki campagne na ba chiffre yaye. To moni ndenge FCC ba province rétrocession ba koka ko gérer ba province te. To moni au fungoli parenthèse ya ba entreprise publique. Le ndenge FCC est géré par entreprise publique Mabé. Mais lelo le premier ministre Oaye. Est-ce que à travailler na vision il y a FCC na majorité parlementaire où il investir na roi de Kingakati topé à kosala la o ya ndeko Tshisekedi topé à kosala la o ya Kamere tozoye baté mais nazotu na tata wana awa ba pesi mukumba wana est-ce que ezali pour à servir d'intérêt à Kabila to pour à servir d'intérêt à ndeko Tshisekedi pour ya peuple to sala kutu to lota kutu ndo to ndeko intérêt à peuple et comme on en a té na makambo basali wana donc ezali mawa yango wana peuple congolais et sengeli to lelate yango wana bae basali ko sala makambo nanko ko kanisa ete peuple alali pongi bango ba continuer ko s'enrichir contre la volonté à peuple wana akoloba peuple wana akotelema pe bakozala surpris omesana mingi na honorable Eliezer na plateau lelo okutani na trésor zolozo cameraman okutani na l'homme du moment et Peñe Fofana est-ce que ozalaki à l'aise tonini okoki koloba na moto oyo omesana na plateau? Non, en tout cas tokomi wapi ezali libota ya monene ndeko Eliezer oyo azali moko oyo mesana ki tango nyonso kozala na ye na plateau lelo oyo azui mokumba ya peuple congolais pour être peuple na circonscription na ye pour être à représenter na niveau de l'Assemblée nationale azali moto ya Bwania na ebisaka etango nyonso ete a koba kozala toujours na côté ya peuple pour être peuple atikala pe kozala reconnaissant na mais na comprendre ete azalaki kosala mosala solo na bato oyo bozalaki na esprit d'équipe pamba te ambiance professionnalisme lolenge ya mosala yango na moni ete ezali kokoba donc na encourager bokoba belese na nzela wana pas de tendance esengeli koyamba bato ya ba son de cloche nyonso tout peut être démocratie beauté na yango nde yango oyo na tokomi wapi. Donc on même biso o le longa na uti kopesa point de vue na ngai mais li koloba te que ezali parole d'évangile
peut-être bandeko ya cash bakoya koloba oyo ya bango pe lobi tokosala débat contradictoire mpona kotalisa ete moto nyonso tu aza na liberté na ye ya kozloba ya kopesa position na ye. Donc ezali démocratie ezali na mboka, nous sommes dans une république, tozali encourager tokomi wapi bokoba na lolenge oyo ya kosala mosala awa ezalaka nde boye nalobaka kango différence na biso na bamosusu toluki lamuka tozwi maître Blachard yo oyo sepeli na oyo alobi te plateau eza ouvert oyo yanga mpona lelo nalobi yango wana